Bonsoir tout le monde. Beauté. Nabana Congo, pe nabana diaspora, pe na mkili mobimba. Yabino fumu kento, boningo makuba kai. Bon, aujourd'hui boningo makuba, elle est venue donc elle est là na temps sikati. Je vraiment pas le temps de plaisanter à Olaksami Nunanga. Moi je viens soulever aujourd'hui plus ce qu'on voit actuellement, ce qui se passe au Congo. Tout le monde a qui, bah pasteur, bah bimaki tale belé, bah église et tonji tale belé. L'osam bonabino bah pasteur, et zaki ninike, pouvoir Kabila a Kende. Pouvoir en place, et Kende. Bah l'osam bonabino, bah ma bonja obino bozui. Badimi obino bozouaki lo sambo eke wapi parce que là nangonga oyo nde tozo sodo la boye aïe maman nanga ye le pire que obiso nyos toza to bandaki ko craindre tozo banga ke ekweya ekoma vraiment la ba pasteur lo sambo na bino nga mona on dirait que ba pasteur on va komi ko corrompu, on dirait va passer en balia kimbongo. Moi je sais pas. Aujourd'hui vraiment toza dimanche, naye ko lobela bino ba pasteur. Et ben église ane belé tondi na kin, kwanti kwan. Ba lo sambo na bino moko bo sala rabino bandimi. Et kendara wapi? Parce que vu nombre ba chrétiens, vu ba église tondi na kin, vu même nombre ba chrétiens awa. Balo sambo obo sala kamela na ngongo bandeko na ngai fallait changement ezala là tout le monde a changement ta naza même pas là pour nous regarder sabdo makambo ezole kabiso nyonso to landa ka information tozo mona actuellement makambo ndenge za koleka na niwa king na amwa to tikali nango tozo mona ka makambo ndezoleka vraiment ba bipito pale so pe to kangi pe ka misuka. Et si, bah combattant, bravo. Mais bah marche, hein, toti cannabiso. C'est pas en faisant des marches que oui, boé. Et dans des temps, on va action. D'accord? Franchement, nga nazalakana pour na féliciter bino, nazalakana pepe na loba, so ki pe makambu, eza pe nanjelate. Toza sous natan ya ba marche te. Toti kali natan nga ba action. Ba lumbe ba mwete. E ba narikende rosala madjana niveau ba kin nga nobele la ba combattant o nyoso ba na kin. Bo banda kokenda okanga ba église wana nyoso à partir à lelo. So bolingi que pouvoir eza en place et de siéger. N'a pas un niveau de to komi franchement. Bo kanga ka ba misu likola ba église na ba lo sambo o bazo bele la banzambe na bangwa lokuta ya wana makambo ezo bongate. L'autre a vraiment dimanche na kanda na vraiment kobeta c'était trop c'est trop. Toroyo rabino kwanti kwa koblo sambo boye yesu boti ka bomemela biso malédiction na ba yesu na bino parce que tant ya ba église etondi nombre ba pasteur o bazo sambela ke Kabila kende mais changement za la kate nombre bandimi mais est-ce que c'est moi ayoka kabino ba ayoka kabino te nga beleli ba combattant nyonso ya king bo bana kokenda kokanga ba église moko so toza vraiment na posa ke bato bazo siéger ba longwa na bango na pouvoir ba église il faut kangama o akoyo kangate etali to remona changement et kozala te soki to lingi changement na Congo ba église nyonso esengeli e kangama même bokenda na mino sou ko sambela te parce que là peut tout monde ba marche ezo sa bazo so batona bango baza ko se sacrifier mais bozo sa balo sambo bozo belela ba kombo esengeli te ba kombo ba paya ba koko ba paya ba ancêtre ba paya yango wana moye Congo ebonga ezalité soki boye barate eza pona yango e ko bonga nango te ponga na mandozela vu ba église etonda vu que tout le monde peut pelingi na été que pouvoir est siéger vu ba losambo bosala rapona ngai normalement na ndozela ke makambo changer mais là nde tozo mona nde biso nyos tozo landa mais laisse tomber c'est pas possible eza possible te musala na bino nini à part kolia kama bonja badim lelo vraiment na yo beta c'était soki kini zo bongate Afrique zo bongate ali kona bino bolimbisanga na nde na mati. Mais na rozonga sous poto développer ma solo bien vraiment le loto a dimanche à boti kaso bona pour ça Congo et bonga bo kanga ba église nyonso ba église fo e kangama. Entre temps
Nengana ibisabino ke nouvelle collection na Chikongo et Koti, donc c'est disponible surtout pour na biso roman, ba maman, pour na biso basi, ba jeune fille, donc voilà na Chikongo. Eza bo biso, donc to neka to bikaka, to kumisaka o nyonso ezali ya biso. Donc so pe muninga na biso, bon tout a salé loko to kumisa yebo et tozaki na ingeta wer bino mo boyebi. Donc là, tu as peine na Chikongo, donc voilà, bah créateur basé belé, tu as peine na Ekeko, donc voilà, bah belé, donc ngai musa nangezake ko valoriser pe musala ba ninga kondima, donc so pe nouvelle collection bimi to tiango pe voilà na ba Facebook bomo na kalate. Donc voilà, vous contactez na privé ou bien page ya na Chikongo na en inbox. Donc voilà pour boyer baba prix et tout, et ça vraiment cherté. Boya bosomba, donc il y en a beaucoup de nouvelles collections. Mais voilà, donc message pe ifena de Kisayangwana, donc bravo na ba combattant pour la marche 8 € les cas, donc bosé belé, Francis puisque bolingo, boza ebelé, donc bon, bande konanga binomo boyebi, fu mon kento bolingo makubankoy, alo senga nini, action. D'accord, on décale to solo la nabino ba combattant ba ndekonanga action. To kanga ba église, ya on est mkezo bo mabiso tant que ba église continuer. To quoi avancer té. Matondo, bonne soirée et bonne journée. Fou mon kent, boningo makuba kai.